boza bazoba ngai te eza nene botem da lobby bomoni tembesili bino mama cheftain no nene à Poitiers dans le silité on va vous décortiquer un à un une à une tomoni ba tonto du basala ba succès ya makasi mais kolala kolamba tomoni ba star na biso mibale baza koyembela ndeko na bango ya mwasi ba vedette o ba star eza qui sans esprit qui te omoni baba manoka osala ngo te duti osala ngo te Tiro normal ne pas osala ngo te Zigura osala ngo te même cap au maka bongo osala ngo te ya Gabi je vais vous choquer avant que bananga Gabi kaza problématique ta moi si to pas ça liné ba conseil une émission lobby azolo ba lobby abi sima moselulu se sima moselulu ah maziwa ya papa maziwa sima moselulu comment est mon manga ya Gabi bato bapoka bandi rote na toko bien fat bandanga tour aso bakena mama ni mama na Dubai ba yina yo moi mpona ya Gabi tokokata na basoutien ngasoko atake ya Gabi nga na oya yo na oya bolikofi pa ya Gabi alembolaka mabulu ya salite te amawi ya Gabi lolembo na eza mpona mibali na ye ya Gabi alembolaka mabulu ya salite te baterre sa bainfection te ya Gabi c'est une femme avec un femme oh ya mbwa ya répondre eza ye ba pesenyo tu ba na bino to mikemi tu ba wana sobo yenga na oya ya belo moko edi ba yuma boya na kefunda na tanke na ba sans esprit de l'autre boya kana YouTube boya ko fingi ba répondre bien que na parquet za biso nyonso yo l'état na pe na l'état to kosamba qui avait commencé Nene Botaï, après la vérité belée. Nene Botaï, tel est le recrutement, c'est la pleureuse. C'est la bonne si Gabi, on va bien, bien. Boye bien Gabi, la bombe, boye bien très. Où allons nous? Tout le monde, so na ligara sila, na la promotion sila, tu n'as pas même mon livre. Et ça, na volonté nanga. Et ça, tu vas imposer nga. Là-bas, va imposer à bango. Et puis, aujourd'hui, on va beaucoup parler. Hein. Mon bal, un homme avec H. Petit HT. H hôtel. H. Mukolo moko akosa le loko wana kasa la guerre. Rana na banzele, nanzele. Parce que y a pas de yakabinda zawana. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa le kumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longa boya commander ni atayo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien
et ça peine à prix très abordable. Parce que tu as la femme respectueuse, et on tu toujours na ekenge mingi parce que tu as la pardon sur un taïb au fait na ekenge moi si wala ta kitoko yende moi si va pesa lokumu ya solo maman ya Congo to pe moi si ya Congo azali moi si ya lokumu il faut la ta na propre na soin pe na soin taïb nyonso ou la tunique de gloire na yo ce qu'on la tient on a ta OK bureau okuta na chef de l'état na titembe okuta na chef de l'état so polingi pas passer moi tourna papa moi souki maboko boaki moi perruque na ngai boye moi perruque amulai kande yo moko olinga otiango ça la moi bien babi pe na poto kuna que non mulungeza makasi moto de bilamba olata yango ta mpepe ndenge memango ta mpepe ndenge memango mpepe ndenge memango elemba lemba oyebi yango yango donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga to tindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc on a besoin d'en hésiter même pas un peu. La bande on a biso balandi ya chaîne biso MK et Yokani télévision nga bino MC Sentika ya sécurité ya suka ya babaku kina lisusu. Donc tellement makambo eza tellement chaud les abakou que de partout à mokili mobima la pesi bilo ba moté de la part de MC. La pesi nzambe merci ou apesi biso souffle de vie. On va continuer ko battre la biso. Na yebi ke bo benga kinga ebele les abakou. Bo tungisi nga na téléphone bi MC tozo mona yo te. Mais lelo na préféré na yambela bino moko na biso babakou. Oh le bara tellement kitoko na kombo ya tata moi si dibinga la sirène tendresse. Moi c'est moulouba loketo pete. Moi c'est à pembe derrière la caméra na zana junior sur ensemble. Oko fongo la chante ya matata moi si. Bonjour Tata Mwasi, Tatou Mokaji. Bonjour, c'est tendance c'est Dibinga. La sirène moi na moulouba loketo pete. Mbisa ko mtala kasko simbate. Yo bongo na bo dundango. Tata Mwasi. Batembe bo chaka. Batembe. Bisonko. Merci beaucoup ezamba liboso na mon émission na ngai. Na yebi ke talaka yo loba bien. Tata Mwasi. Makambo eza tellement ya koyinda. Mais liboso na ngona otuna na bo santé boni santé siko. Santé na na za bien, na za kimia, na nesengo, ya makasi, léo na bébélé. Aujourd'hui vous allez me supporter. Ce n'est pas de ma faute. Vous allez se mazo fingo kuno za nesengo. Baba finga ba ndako finga ba na botama. Tindi na komi bo na YouTube na 2013. Et le ngana talibele tene na bangani. Royo. Papa c'est pas la image papa. Batele ba chaka. En tout cas, merci infiniment à Sila Bissalou. Bon séjour à toi, Sila Bissalou, la maman des Abakouk. Je t'aime énormément. Sila Bissalou, merci infiniment. Namonara Oloud de ma photo. Bon séjour à ta maman. N'est comme moi, Nangol Soussou, Lélo. N'a visite guidée aux Sala. Et puis, New York. Tout à l'heure, on a pris un film à New York. À New York. Attends, Los Angeles. On a filmé. Les Los Angeles. Depuis les États-Unis, on te salue. Vraiment. Gros bisous à toi. Bambo Tebele, bon séjour. À tous les Abakou qui appartiennent à Mokili Mobima, si vous êtes aux États-Unis, Topé Sinu Bambo Tebele, gros bisous à vous. Nandebo Yambeli Biso Mams, Nabiso Sila Bissalou, l'actrice et comédienne numéro 1, il y a RDC. Donc, Simana Liboso de Moutumususu, Azate. Dans les Abakou qui toujours. En tout cas, on appelle ça Mbote Moko, et ça, Mbote chaleureux. Ok. Naye Moko, maman ni maman. Maman Olive Lembe. Maman Aro. Maman Aro. Maman Baka difficile. Respect à toi. Maman Olive Lembe. La maman. Maman ka difficile à souka yeyo. Maman na lingi na mona yeyo. Maman na lingi na mona bika mwana yo ye. Mama. Mama de mona bika mwana yo ye. Mama. Mama Olive. Mama Olive. Mama Wao. Mama Olive. Mama Kabila mama. Mama Kabila mama. En tout cas, je salue maman Olive Lembe, la maman. Bambote Bele Sikozali. Et puis, il y a Sylvie Bongo. Il y a Sylvie Bongo depuis les États-Unis. Il y a Sylvie, au moins de bataille.
Bobo Mangate, pardon. Ya Sylvie Bongo, je t'aime énormément. Ya Gabi Bolé, maman Yaya. I love you. I love you. Babi, toi, Fabo Sigo, moi, bisous. Cécile Emoje, bisous. Et puis, na maman, na bisou, maman Zozo na end. Mais tout les alliés bien. Maman Zozo na end. M. Chiazole, la chombo, maman Zozo na end. Ah, maman. MC, Yozo le chombo, Babakou Bazali. Mais biso banda, banda, Babakouk. Chombo na ko kala ba émission bo chombo na ko panzani. Ozui. Nazolela M. Chiazole ka téléphone les Abakouk. Yozo le voiture de téléphone. Ah. Bon, président Yoshi déjà, c'est bon. Président Yoshi Ayoki déjà. Tata moi si. Tolali tolamuki. Tomoni bande ko na biso. Oh basala ba succès na mboka biso vandi. Tota bango na télévision antenne A. Tobi ke groupe Salongo lele leka. Tomoni ba tonto Gu basala ba succès ya makasi. Mais kolala kolamuka tomoni ba star na biso mibale baza koyembela ndeko na bango ya mwasi. Ba vedette yo ba star. Bon, tout le monde va faire des vedette. Pour faire l'artiste noir dans Vandi Bongo, Star Bongo, faire l'artiste noir, l'appellation bien contrôlée. À Vandi, Andoko Yembela, moi na moi si. Oh le peut encore quitter Kaleta. Dans la télévision. Esprit en salangote. Oh, n'importe quoi. Où allons-nous? Non. C'est ça qui sans esprit. Qui te remonte pas manoka en salangote. Douti en salangote. Kéron no pas en salangote. Zigura. Zigura salangote même cap au marque bon en salangote. Même Ada ilunga mon frère en salangote. Oh. Si quoi ezaka nzala oko senga to nini. Bon eza matolo ya buzoba la pleureuse. La pleureuse. Ya lingaka lokumu balsanzola ye et puis imposition so tinga boy so na lingaka sila na sala promotion sila tena to ko mbela mo livre eza na volonté na nga eza te ba imposer nga la baba imposa bango. Et puis aujourd'hui on va beaucoup parler hein. Ouais. Ba imposa bango la pleureuse alingaka lo sanzo. La pleureuse alingaka lo sanzo mais surtout sur ma commune na Bible. Totali diable wazaki Lucifer tango wazaki na lola abande ko envier nzambe ne bazo glorifier ne bazo kumisa ye a préférer un jour à remplacer la place à bonzambe ya nzambe sikoyo nata na spiritualité muto alinga lokumu mingi azamona Satan le diable. La pleureuse vient de Satan, de diable. Même Jean chapitre 8, verset Jean 8, 44. Ouais. Et le Bible, vous venez de votre père Satan, le diable, le père des mensonges. Donc Satan, Aza papa ya batu oyo, ya lokuta, na batu ya lokumu. Lokumu zote wana Jovan Nzambe. C'est ça. Na mutu ya mokilité. Père Dieu est jaloux. Notre Dieu, Jéhovah, il est jaloux. Il ne va pas partager na mutute. Alors, je suis désolé. Et quand moi si tout le monde dans mon kilimobimba, comment yo mutu mona mwasi ozo kuluka batu onzamba keli ba doraka yo. Bon, est-ce que baba mi bale on se pas na ngana moni bango baza ba sans esprit. Ba sans esprit. Ba utiliser bango ko so bezo akaso sokola ba sokola. Il faut un bon dans ma olinga ko tena so solo. Yo mo bale est-ce que ko santo la ko sala ngote ya. Ah, to so la pepembet. Ndapa nanga suis na ngonga te na seki bango ba tintin. C'est ça des tintins. Et tomoni moko na biso aleki na pas Vincent Toulouse alobi ya Gabi aza c'est une diable à personne aza motema mabe na ba page na alobi ya Gabi aza jalouse atika ate banze moko mbwakela. Est-ce que babiloko a bon comme on a carré ya Gabi omoni mobali un homme avec H. Tobi petit HT. H munene penza neto mana hôtel H. Leva commande HJ. Voilà. HJ dans sa publicité wana bango te. Nde ba makana hôtel. H munene hôtel moko te moko mi bandi hôtel na H mukie non. Ya munene. Na H munene. Mukolo moko akosala eloko wana ta sala guerre. Rano na banzele, na nzele. Parce que bato ba te ya Gabi ndazawana. Ya Gabi aza mutarando ta amuta buzz. Ya Gabi aza buzziste. Biso nga nde mutarando na buzz c'est moi. Oh. Ya Gabi asekaki ya Gabi finga kite
nane ya comédie kaka c'est seke kine kaka parce que tellement basubasima ezali la haine ezali mutema mabe eza na se bamanifeste yango nde bacreye eloko nyonso parce que eza na sens te bato babosana ya gabi kama koso aleka na miso aleketu abi pourquoi baofinga la pleureuse mais basalaki yango problème te mais lelo azaki mukala te aki mukala te mais lelo bakomisi mukala n'importe quoi bon nous on assume sola mukala mwana mwasi ase mulingane mwasi mukala oyo mwana mobali osala mwana mwasi aza leki mukala mabe ezabi ya bien ezabi ya bien ezabi na mabe ezabi ya mabende ya bana mibali bosa mukala pa mwana mwasi aza leki très bien n'importe quoi. Je vais vous choquer à vous que Gabi peut avoir problématique dans moi. Si tout le monde saline ba procès une émission. Lobby. Azolo ba lobby abi sima moselulu se sima moselulu. Ah maziwa ya papa. Maziwa sima moselulu. Comment est bon manga? Ah nini? Tanti Gilel sima moselulu se moselulu. Ya Gabi adoki. Maringele. Ah bon? Maringele benga ngai. Ai singala yamba e Maringele. Comment on met banane? Ah bon ba bien. Kosekala ngayo. Bande wala ngai. Koseko. Tela la kana tipo tsara seka. Abi Tati Guylaine sima moselulu. Atayo. Gabi bien. Gabi. Tantine. So, ngana peto se deba tantine ngana loba. Toka betka Guylaine. Na zona kuku. Comment na kokite kieke. Ya Gabi zui. Omoni ya Gabi tikaki ya Gabi na kende lobby ko botela pardon na ngapa ya Gabi. Ngape la retira ngo. Tozu yango. Sikoyo ezalaki nango ya comment est bobé? Papa Serge. Ezaki ya Papa Serge. Ouais. Mais ezaki ya yete. Ezaki ya. So ye makujos makudiangana, mawelisa, majob. Tantine Guylaine. Somo. Aye wana. Body paper. Quand tu as dit maintenant, toi et Gabi qui est humilié. Qui est humilié? C'est un nom. Bon Azalika. Nga yembe na nga ya Gabi. Bon nga kataka na nga. Ya Gabi na étoile. Abi maziwa ya papa. Maziwa pe ba kuti bo muselulu. Abi ya Gabi. Obike baba ku batile na émission na loba tinga lien na seki journée mobima zaki na musala na seki na bi en tout cas ya Gabi vraiment hasard artiste. Ya Gabi wala ngomba wana azai kon wana penza. Omoni ya Gabi ndazana a mérité ba longola na victoire ya maboko ikangama bata ya Gabi wana. Donc to senga na gouvernement balo na victoire balongo na maboko ikangama wana baza monima ya Gabi batiela biso atanga za na bomo sikolika ya Gabi je t'aime eloko eske zo boma ya Gabi ne siko fa pesa siko position na ye omona ngozoya aina komo ya famille bota ala komba fo baba kuki yango siko zo te ya Gabi aza actrice comédienne. OK ye aza trop maboko na katiote na bibo par rapport à quoi parce que kona bazo finga ye la plairait nani ibu mutu moko nanga muna bango asala émission azo attaquer ibutu la plairait atindi maloba atindi bapesi mitindo bino boza bana ndako moko bolongola émission bo retiba bazo finga ya Gabi azo mona voilà c'est ça l'hypocrisie yango siko na zolo mais faut ya Gabi sikoyo abibimisa abanga lisute neti nene ngala ndi na sepe na sortie médiatique ya Nene Botaille. Félicitations Nene, tu nous as écouté. N'abali bima ko bunda. Nani esa benga ko yako bunda, mida bagino yako bunda. Et puis tout le monde veut que tu obibe bundi. Si tu nous avais menti. À quoi ça mission de eni? Oh la pleureuse, atala ka émission telu vunu. Atalaka. Asa YouTubeuse Makas. Ngabo apesa ba matière. Oui. Et puis nga ebi yenda commentaka. Je la connais avec certitude. Ah bon? Oui. Obi que la pleureuse atalaka Nene Botaille atalaka eza sindika chakal ya Gabi bato baboka balingote na biso ko bien face bandanga tour aso bakena mama ni mama na Dubai bayina yo
Moi pour na Gabi to ko kata na ba soutien. Nga soko attaquer ya Gabi nga na oya. Yo na ba ni. Na oya. Oya ba ni kofi pas. Ni kofi. Faut mettre Gabi. Ya Gabi alembo la mabulu ya salité. Ah mais oui hein. Ya Gabi lo lembo na eza pona mibali na ye. Mama na ku. Ya Gabi alembo la mabulu ya salité te ba terre c'est infection te. Ya Gabi c'est une femme avec un femme nene. Yo so attaquer ya Gabi nga na oya. Et puis, sur la perte blanche. On a vu ça sur la normale. Et puis ça sur la perte blanche. Comme le roi va torcher à l'hôpital. Le roi va torcher en prison. Est-ce comme un mouton? Tu es comme un mouton. Tu es comme un mouton. Est-ce que comme un mouton? Attends, comment mouton? Ah oui, moi on va répondre. Ça y est. Papa Seigneur tu batu na bino to mike tu batu wana sobo yenga na oya. Na belo moko. Nene Botaï, la vérité belé. Nene Botaï, tel un recrutement, c'est là la pleureuse. Babalou Keli ya Gabi, hein? Oui. Babalou Keli ya Gabi. Quand Kouro Azolo Balobi ya Gabi, qui nous moyo sala et foutu le côté. Bon, oh, moi ça va être ça la ndoumbat. Yes, il y a quelque chose à ndoumba, il faut tempo là. Au terme na Kolu Kambogo. T'es so dans baby balo ndoumba. So yewana dans ce qui dans Kourou, ce qui Kankourou, ce qui dans ce qui Loronin. Na vie est-ce que même balbi balete? Bon moi na za tata na za. Ga yebi non vie moi on est batté. Na ba ko définir te so azel Loronin. Nga siko na répondre la question na. Kinuma Gabi asali etangisi moi en classe. Gaïta yowana zana. Soit c'est pour ya liboso na poto. Des fois, quand on sentit que oui, Mouto pesant, mais les autres, ça a une bonne éducation. Et puis, attendre la classe est normale. Qui nous m'a dit, et donc, il faut que tu aies en Wana. Yami Balé, qui nous m'a dit, et PC succès, moi, qui m'a dit, sur le billet, il m'a pété Ningisi. Troisième, qui nous m'a dit, moi, je suis Liboso, Azana Poto na Congoté. Quatrième, qui nous m'a dit, qui nous m'a dit, et puis c'est ma banque, moi na moi ça le banque na ye. Ya Gabi ça na compte na banque. Ya Gabi partout à Kendaka alekaka. Azana succès pour les dans la pleureuse wana. Parce que la pleureuse a foutu rabino mbongo pour za pembeni na ye. Preuve en que Tantine Guylaine a lobby boé a balé la ye. C'est la bosse qui a Gabi a robi c'est boy bien bien. Boye bien Gabi la bombe, boye bien très bien. Où alors nous? Bon, excusez-moi, la beauté de ma réponse n'est pas attendre parce que quand il y a tellement ma casse, biso abakou tozala quoi tozala bongo. Ah ouais, soyez pas boy. Nene beauté tanga le bana batuke. La pleure batoyo, balobela la pleureuse. Balinga et puis à soloté. Balinga kaete. Ba fingi ça la pleureuse. Lelo nene beauté avec ba zoba. Zoba oui. Bino nyonso ba mboa la pleureuse ba zoba. C'est pas moi qui a dit ça. Kasi il y a yango wana ba yoki la biso jaloux moi que biso to lingi même si na biso ya solo sans intérêt. Yes ko tandis que ya zo dépenser ka on a son famille na yengo mawa. on bande ko au moins exemple. Ah za mayele te. Exemple moi sina mobali. Moi si mobali alingeta somaka bolingo bolingo za bolingo solo te. Oui oui suka la. Moi ça mobali za na mbongo to lingeka bongo. Moi la mbongo za moto lingeka bongo. So ça de style là dans la pleureuse. La pleureuse tu achètes l'amour. Donc quand tu achètes l'amour, je suis désolé. Yango lelo nene boté so vérité. Ba tutu ba lelo ba zoba. Ba mayele. Ba mayele te alobi yango boke miso le kechu. Boza ba zoba ngaite. Eza nene botem ta lobby bomoni tembesili bino maman chef no nene à Poitiers dans le silité on va vous décortiquer un en un une à une bino vous allez sentir chez nous Moussenza terre et puis je mets en garde Jericho Betox nyanga lo ba pe wa quoi camarade ndeke Jericho Betox bela camarade ndeke et c'est la contagieuse na soyi na ebité bato vanaki na bango oh bike bokate alternance partout bakate la nga ya batinde la nga ngape na bino boy yeba rit mona suka a bakuk boza famille to ba famille rit mona suka za bakuk okinga mama kapinga za bakuk na bana nyonso za bakuk yonde za pe liboma famille mopanza famille destructeur à famille na laquelle on avait Jericho Betox si que comme on a
On va pas manga. On va zoni. Allez là yo. Il y a géri au télé à 10e, ils ont la solution pardon. La bonne anga. Allez là ma bé. Allez là, on est moi sinae. Na le ki ne le langa ndeni. Allez langa tanga comme la ngate. Bota comme la pleurer. Na pe wapi ngo yo kana insulter abana YouTube kala. Vieux géri. On me demande à Dendeke. Il a commencé à warrior. Comme on a la moun on a évité ça Lukani. Oh Lukani la bosse la nini, on y a aussi la tête na boy. Comme ça ngate. Non, moi je fais ah viens me sortir dans bétail. Ah. Non, on sort dans bétail au moins les nègres là qui à la qui kangourou de Dakar au bola parce que ton bête parce que moko. To bête to tiens na YouTube. De la bête à quoi? Tendresse. Ayoret. Ah, moment là, ça comme on a. De ce que na bête yo. Oh, le basu comme on a dit. Et puis va yuma. Bon, na ke funda na attaquer. Na ba sans esprit de l'autre côté. Bon, na YouTube. Bon, il fingi. Ba répondre bien de na parquet ça biso nyonso. Yo l'état na pe na l'état. To ko samba qui avait commencé. Bon, t'as là. N'importe quoi. Na chamba bamboa. Atoka na landa qui est pas lobby. Papa katano yangai. Atoka na landa qui a lobby que si la maman mukolo plus de 50 ans aki okangisa photo ce qui n'est que quoi au théâtre marqué na YouTube. Mais tant on attend les longi na yé, na attend les longi à sila, la monde qui yé na les longi qui mukolo par rapport à sila. Ah wana mboa pola ma, tu botanga kombone, tu wana mboa. Apola ma toy. Ah. Héros. On va pour la mato. On est ça la réponse à la position. Les les passés ne dérangent pas. Bon, moi Azar les passés à salité. Si le même les présents les salité. Azar les passés à salité, les passés les salité, même qui présentent les salité. Donc ezanine complexe va besoin d'yembelaka. Azar solution à taille na yé. Azar solution à taille. Azar complexé en tout et pour tout. Et ça, c'est pauvre. Ah oui, soit sa pauvreté, à sa fille à Zouaka, à sa l'émission. Il y a une femme entrepreneuse. Il y a what? Il y a YouTubers à lire à la Moukanango. Moi, il y a un live 2 heures du temps. Oh, Nabi Boy, ce qui est à bon côté, à sa l'émission, à sa combat si la question est à la main. À ceux qui ont moi. Pour moi, ça va émission, elle a tiré comme la pleureuse. Aleki si la musique, si la hôtel et maté. Azazo baza qui zengi. Pourquoi ça qui zengi? Il y a même ça dans la live, moi je le cas. Et bon éviter. Si la pleureuse va continuer ça que ailleurs c'est na si la téléphone si c'est les vidéos. Eh, si la star c'est les vidéos. Yo le côté. Si la boya. Ah, y a moi de bien jalousie. Écoutez la wana. Allez pas la pleureuse. C'est maman, chérie d'anniversaire, la nuit toka, que du foufou, enjoy. Moi, est-ce que la pleure, ça est bon pour un qui a ça, là, c'est créé, n'a pas bimisa, autondé. N'a pas sûr, dose à calme, mouton au coup faté. Babé bana, au coup, kaba vérité. Il y a un coup, il y a un coup, au samba. Bon, mais tu risques à éco bima, tous à voir. Garçon, pousse à Libanza pour les panabiers, père, au souffrir ma casse. Non. Garçon, pousse, donc on n'est pas Victoria. Nani. Oh, tu fais la IBR, tu fais sa carte bancaire, Mikolo. Ah, comment il est? Tade. Ouais, mon pousse, wana. Tade. Abi azo souffrance, ça semblant, bah, des fois. Tika na yo. Tade. Ngana ba no joindre na IBR. Même tade, tu finir à Batou, azo seka, on a dos seka. Tu finir à Batou. Les lots font ça compte ya banque, compte bancaire, les lots. Pour YouTube. Tala opération Bamboa et Belleville nyonso. Bon y a na passeport na télévision. Passeport au la kisi penza to fongoli boy to boy pena longi na carte. Boy na carte bancaire na bino. Est-ce la pena mbongo na carte? Est-ce la pena yo so mo de passe to kebe to beti papa na distributeur de talipé. Taba oyo. Boza la place ko la té. Taba oyo, o va papa ninga. Ba papa nous za ba pangu té. Ba papa nous aboti ba ki bou locataire. Baboko na ki bou locataire. Bakoufina qui bou locataire, bon résidence té. C'est la famille. N'importe quoi.
Et malédiction, comment papa ko ya mukili, oboti au sainte moi so obali maman bango, obando boti maman bango, alors que maman bango ko so maman bango pangute. Ya malédiction. Malédiction. Boza na résidence té. Ngana na résidence na Musama boyebi. Si la za résidence na Sitasi, ana pe na Bandal, ana ona Lemba, ezebele, siko bino yo. Bamsuba so bakindoki na bomwana. Ebele we. Ebele ba bandoki na bomwana bandoki. Bela osaba na lo sentika osanga na motema mabe ya jamais. To bazanga ba résidence ba pa bango, ba bola ba somela bango mapangu te. Batata bino so ko finga se batata ba bola, ba kufa. Ba mama ba kufa, mama ba bola, ba kufa te na résidence te. N'importe quoi. Bokeba, bobanga. Bobanga sile. Abonné, toi qui ne rechuté vers la fin de la mission à Bisso, et ça tellement chaud. Vous comprendre, Bisso, même la paix, on répondre en trois pour excuser parce que ma foot a déjà essayé de m'attaquer. Tata moi aussi. Tomoni, pendant ma cambo, moi 2 jours sur le cas, couple à Tantini Guylaine, na copine, soit disant moi aussi. Basali live moko, bazo benga, bazo répondre, bazo attaquer ya Gabi. Kombo na yo mwasi o babali yo mobala bali yo na mbongo collègue na ye o ya lisusu koti na live o banda ko finga ka mutu o aza collègue te wana mwasi na salima be mwasi aza abel sœur na biso mwasi aza belle sœur na biso ata biso to manda waso mobali ya kwa kota te ozo comprendre la logique des choses. Toi, tu as une famille normale. Tu as une famille normale. Au moins des abos. Yo za ozale kinanga. Ngasko na abunda, to na osona na ndeko na nana na mwasi no yo okotango te. Parce que sali maman na erreur. Il fallait pas aya. O ya Gabi na mobali na ye. Bazab loko ba ya na leki. Bandongana. Ye mwasi ta Gabi to kara. Parce que na zo fingama. Mobali na ye mabe mwasi ndena mona ka mwasi ndena mona la mwasi ngele pe bazo ba kamite ba obima mama elikambo somo mwasi ndenge na yebelie azanga ba caractère te na yebi te batinda ke kaka pona yemo ko sala loko na te la pleureuse ko sala pe mwasi ndazana te ko kotele te mwana mwasi wana azanga mwana mwasi kimia na yebelie na makambo te muso se ba envoûtement siko naza humilié netinga bongo bando finga banda tongo tipo quoi et ça la loti na mesa nanga et ça le loti et ça la loti na kutu munene o bamusu ba kwa ba tension nda tension na ngai za za ba zemi nanga na ke bota ba tension mataka na ngonga mais pas babo ata bo finga ça nga ta tuité et ça nga go wapi ba lo belanga gu tata moi si na tournage ya suka tosaki par Miss Lolo de ambiance tosaki na tournage de bato na obina tozo yemba tozo sala ambiance na biso na tournage bato su ba filmer ba commentaire ba biso zoba za maele te bata to alobi nga na za zoba ye moko aza zoba na mama na ye zoba na tata na ye zoba na pasteur na bango zoba na o aza soka sala patron na EP zoba autre na commentaire kasi longa ça va balobit et voilà bani oh yo lobi na ngani na commentaire ba finga zoba yo ngabi ba finga zoba na fingi mi ba so za mo ba ne zoba papa mo ba ne zoba maman ba ne zoba ba bokle ba zoba pasteur na bango zobo carré bandi mi ba zobrik ba ki zengisien na ba zobatien. Ah mais oui, très cher abonné, comprendre. Tu invites tata moi si dit binga. Donc moi boyebi que ya c'est des foulards le bana bongo. Donc ton message est déjà donc lobeli makambo oyo ezoleka à la ina YouTube internet. Tu es ça l'analyse par rapport à propos mususu ezalaki bien te. Oh moi na lobe si que porter na plainte. Kozona tu mususu na nzela. Donc c'est un peu ça. Tata moi je suis déjà vers la fin. Un mot de la fin, c'est la biso si la bisalo avec les abakou qui battent la biso. Si la bisalo vanda na ngwende na yo zala l'aise, tu es à l'aise, ne crains rien.
La maman des Abakouk. Toi calme. Si la goutte attends la émission té. Aki pango té. Et tel a gêté focus dans ma film et ma comprendre. Si que pour les Abakouk, je vous aime énormément. Oh toi Benjamin Abakouk. Aïe bah tata linga kaye. Na linga kabino makasi. Alors, bateau on soit finganga boza ba kizengisien. Bazo basien. Boza ba badanga. Banani? Badanga. L'homme d'examen badanga. Merci beaucoup. Mon numéro, c'est plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Soko au bengingo finganga. Maman, papa, na kofinga yo. Non, film ma film en 2024. Non, il y a 2028. Il y a Sikeye. Donc on s'était benanga, féliciter nga, conseiller nga, kabelanga, soutenir nga, il y a des logo na c'est la promotion, na c'est la publicité. Au pied nga mbongo. D'accord. Quoi qu'on ligne nga ité. Quoi qu'on a nga mbalite na YouTube. Pour ébélé problème. Ah. Nako kende. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tata Mwasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup la participation. Merci beaucoup à tous les Abakouk qui bandent de sur Batal Arabiso. Ici chez nous, pas des insultes. Ici chez nous, c'est juste regarder les gens. Soyez bien, tokenons bien. Soyez ma bé, tolakisio ma bé. Donc c'est un peu ça. Il y a tous les Abakouk qui est le partout de Mokili Mobimba de Ronabiso, numéro Nangaza plus 243 89 740 78 74. Les Abakouk qui nazolela nazoluka téléphone. Téléphone nanga ekweya ki na journal ça la émission. Téléphone nanga ekweya na oluka téléphone. Maman Zozo na Inde na olela, MC azolela. Président Yoshua na Canada, nazolela. À tous les Abakouk, que message comme Libino, je salue Joël depuis Ottawa na Canada et que mon Dieu te pambole. Na bébé Nabiso Graciela, je t'aime beaucoup Graciela de tout mon cœur. Merci beaucoup à MK, merci beaucoup à Junior Mon Africa derrière la caméra. Équipe Mobimba Yoka Télévision, on appelle Sibino gros bisous. Je vous aime beaucoup. Tokuta sur la prochaine numéro, soyez sur Zongité. Gros bisous, ciao à Mam Sissi Labissalou depuis les États-Unis, je t'aime beaucoup, mamie.